boya jani za poison mo za ya kala eza poison ne bana olia ye ndam to ya komba ke za poison poani yaya akufaki tovandaki awa grande sœur ye wana ama pasteur alele na ndako ya jani aye alati kilote alati na single ati na single asimbi papier na maboko alobi bato bakoya na mama bato bakoya na corps na nga bopesa bambota loboko ti wana deja sakufi bana ngo so tobimisi bango awa bebe aza te oyo mpe baya yo pesanga mbongo wana ya ngai bebe aza te po bango mo nde bakabolaki kutu moko na bango ya mwasi mpo eza mama otanga bakombo te mwasi oyo yaka bango bakutu bapesa mwasi ajali mbongo moko yango alobinike te makambo ya mwasi awa eza te biso tobongisa mpo na mwasi te tobongisaka mpo na mama na bana me bake babalusi susu bango moko ozomona bango moko bayaki bango moko mpe basali nini babaloli makambo tosoleda na Sylvie mwasi babala ye wana bavanteki ya basola loyema mio nyonso esi tokabwana. Simon d'ici trop parler ramène rien. Ma grand-mère c'est une femme merveilleuse sur le vu de tout le monde. Et j'aimerais pas que vous puissiez dire de trucs blessants envers elle. Parce qu'elle a vraiment encaissé de toute chose qui s'est dit. Elle a encaissé, elle a voulu rien dire de ses insultes, de ses mépris et tout. Ma grand-mère, depuis tout petit, elle n'a jamais cessé de nous bénir, nous les enfants de faille. Elle était toujours là devant nous, avec nous bénir, nous faire rire, nous mettre à l'aise. Et j'aimerais bien que vous cessiez de dire de mauvais trucs envers elle. C'est ça qui passe ma casse. Donc, ngati siko na yebite sona ndima sona sandene. Na yeba te. Po na mona ki ete na kate serke dans ndima na ngati. Si peut aussi 40 jours ben non mon ka dans le mon boué. Loko la théâtre te kaka. Eza biloba loba. Dans biso toza bien. Koko bo télévision bonte. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baila. Na jo sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembe na lobi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiko aza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza Pointe Noire JB Service ezali soki wane te Angolais nali te Angolais JB Service ekar eza musika azubeta
Bonjour maman Eve. Bonjour papa. Tomoni yo oza leki ya Jennifer. Nasi lelo toza ja 40 jours ekoki lelo. Nayebi te depuis ya Jennifer ya kufaki bana batikali bana baza ya bino malgré boza na mo problème na mwasi nayebi te ese bozozo temps ya kobenga po bozo ya weba information bana. Bon, napesi non merci. Nde boto bana mission. Napesi pe maman Denise merci. Nenga bandai na biso matanga nande pe to comme na suka boye. To pesi vraiment merci à ebele. Po ya aza kuna tangu nini ezaki nini ba nini élection donc azaki kuna ma système kaka bo voter ka faci ndeti ayeba ka ke ba okota makambo na ye. Biso to voter ki papa président. Papa président. Bon, to pesi merci ebele vraiment papa Fachi, maman Denise Nyankero to pesi merci. Bon, nazongi na question na biso. Pona bana kuna basola na baya na bango. Ngande na téléphone te basola na mo chaque jour. Basola na Daniel. So ba lia Daniel atie ba tira ki mega basolo basala pe ba jeka na téléphone. En tout cas basola na bango makasi. Basolo la kama yo za papa na bango parce que za tata moi aussi. En tant que tata. Faut ba pe évolution bana wana. Kasi to yeba ngo ba Daniel nga za téléphone te. Na téléphone te mais baza bien. Voilà, 40 jours, organizant on est na 40e jour ya matanga ya Jani. Bon. Organizant moi mukio to zana ngo ata moi J no moi pondu. To kabola mawana bande kona biso ya mukie kaka to mona na ngo to sala po to panza to kabola. Organisation ezaka famille to ba comédien pe ba roya ba camarade de théâtre bazalaki bazalaka. Pona bango pona nga na yebi na ngate pona bango RBA ya kufaki babaki awe za mabulu. Awe za mabulu mo ba koma ezate. En tout cas pona nga ba na yebi te so bango ba yebi to. Ese ba te po ba roya te po za mabulu aya mi tuka bango ko beba ya on te ese bango te. Mais pourquoi vous devez tenter à organiser bien le rôle à côté dans le Sika? Bon, il se peut tout le Sika, tout le monde va difficulté, les transports et athées. Pourquoi vous le faites dans le centre-ville pour permettre un peu de comédien, monsieur Sibaya? Bon, on peut bailler de la comédien, so bailler que Jania botem na famille pauvre, bailler bi. On bailler bien ouais. Et ça le robot maté on de bailler bi. Jania na famille pauvre, en tout cas bon que so ba ni na kuna exact. On bailler que Jania na famille pauvre. Bayebi ke janaza na famille pauvre. Famille pauvre ngo mais ata moi $100 ezanga raté. À $100 tozulango wa. Famille pauvre aussi ba $100 te ezakité. $100 c'est belé pour la biso. Na ba ten ozana ngona ba santo. Exact. $100. Non, parce que ngezaka moi facilité ya moi ko facilité batu na transport. En tout cas, yeso boluke bo changa ta ba kota ba victoire wana bakasavubu. Kasi on a l'obité, famille Janiza famille pauvre. En tout cas, les tibas $100 wana do ezaka ko to simba ngwa ya ngoto sepela to tshana mso ana bwaku. On va sepela ayeka na bwaku. Mais quand même bo informer ba comédien que bo sa 40 jours. Bon, bayebi. Bamsu bayebi na ba moko zala awa ndena si amena ba information. Mais pour nga na loba na te pour na bi ke ba ya te pour ça le bwaku. Donc bino famille bo informer bango te. Mais lokola moko na bango aza na quartier yene mutu akoyi ko informer bango. Bon, eza bon. Voilà. Na simaliwa mutu makambo de mara ebele. Tomona ki maxi o to yamba ki pe awa. Ozalaki ne na ndaku mais lelo sali ba émission ezoleka na ba internet. Ba te belé a poto balingi bayeba eza nini juste ba information maxi lobby eza solo ke mama aliembongo eza solo to eza lokuta. Naseka nano. Bon, ngana otanga na komba mutu tenga na baka po awa ton ya kufaki batu bayaki ebele batu bayaki ebele abani tlamtaki na ndenge na ye bayaki bon mbongo na yebi na te soye mama nga lele onde nini nga mweka mama za ya kuvanda aole la mwana ya zovanda bon yebi na te soye lele ki mbongo na ndenge na yebi na ngate Siko bino liwa Jani bomona yango ndeni poison po balobi be mama tanga talaki ebemba mwana na ekora mwana na ya lobi mwana yindaki mama na mwa ba souci trop amona ke njoto mwana ne changer
bon tolingi tozwa version bien le rôle ezaleki ya Jani ezalaki nini bino mofami bomonaka liwana akokufa na nini. Bon ya Jani nde bato baoloba nini ko akufa malade ebele asalaki crise boye na boye boya Jani eza poison mo eza ya kala eza poison nde banda olia ye ndamu poison ya kala ezali banda na Kinshasa obiaka kuna na poto. Pour éclaircir toi. Bon. Ya poison ya kala na poto kuna. Ya poison ya kala. Bon, il est tellement non yeba te. Biso pe tano yeba na biso te bon, il y a qui tellement déjà. Yango no moni ke ya akwe kimba mo akufi. C'est là information. Nana ko chele poison na. Oui, baté. Oui, baté. Mais résultat maintenant na niveau la police na poto kuna. Baloba ki eza AVC. Ya lokuta. Ya lokuta. Ya kata. Bino sko résultat poison besoin que bon. Voilà, comprenez, hein? Alors, dans l'émotion, bon. Il a pas fini. Voilà, message ni ngoloba na bandeko tu ya Jani obayaki ya théâtre ba mona le rôle aki balingi Jani bakozala na Jani na famille mais lelo kaka bango wana bato ya théâtre bakomo bimisa ba makambo mabe na kombo ya mama pe na kombo ya famille. Bon, bolim ça na zona na question ya poison. Tu as compris que ça poison pour ani. Yaya akufaki to vandaki a. Grand sœur ye wana ama pasteur. Alele na ndako. Ya Jani aye alati kilote. Alete na single. Atina single. Asimbi papier na maboko. Alobi bato ba na mama. Bato ba na corps nanga. Hein? Bo pesa mbota loboko. Tu vois déjà ça kufi. Ndeto vanda ka bo pesa mbota maboko te bozala ekenge na bato wana. Bolelanga na kimia. Azaye moko te. Hein? Batindiki ye asalango. Batindiki asalango. Okindanga lobaki. Banze belé. Ati batindiki ye asalango. Mais wana na ndoto ba 15 euros. Batindiki asalango asali. Mais papier na nga yango. Ya wana Jani. Asimbi papier tanga nga pesa ye bwabi tanga bakombo bazawa. Tanga bakombo mwana suka nso ye alamusi ye. Ye tanga lamuki abanzo lela. Nini o batindi fi mo libanda aya ko tuna adresse ya mutu awa. Ba nyonso tozalaki awa to gange falotika to tanga bakomba bato. Wana ye moko ya Jani na ndoto. Ba 15 heures ayaki aye ko babi batindi kinga avant. Mais baza musikete bazakaka pembeni nanga. Wana ye munda ba na ndoto ba negligera maloba mo wita to lati oloti mutaolo ba no likamba negligera ngoto. Wana ye mo yaki na ndoto. Voilà, wana ye mo yaki na ndoto. Toyebi ki ozana ba émotion. Mais ceux qui ont fait l'émission, tous ceux qui ont fait l'interview, ils ont pu éclaircir. Ils ont été pelisa moto, ils ont pu éclaircir. Si on a un moment où tout Jani leki na poto, ba difficulté o ya zala ki nango. Bino famille bwande ko yeba to bwanda yeba te. Bon. Ngeti ngai tellement na zaka, mutema nza moto na ngavo ma mutasa ndeko na mabete. Jaje na ndo bomba. Ni ba no so na ma Colette. Ateli kamo ata beli abengi kenzo te benta ndeko boya ko yebisa nga na mama. Yeta na insiste ko loba na evete. Ando so mina ma Colette. toyokaki mpe Jani Faye azalaki na badifficulté na niveau ya poto eza na camarade na ye moko akozwa ye na nkombo ya apo parce que azalaki pire ye ayaki azwaki ye avant nde mpe quelques jours na ndako na ye c'est vrai. Bon wana ntango ye apo ayaki ande ayebisaki mama ke azwaki nde kaka ayaki otala bo nde ye moko ayebisaki mama ke kutu nazwaki ye tovanda na opa na ngai alobaki ka bongo asimi mpe nzela akei mais ye mo papa aloba na biso abandaki koboya nyonso vraimen ekomeli abandaki koloba te. Est-ce que nde bobona osola na frère na bino Jani Faye
ye moko pe azwaka courage ya koyebisa bino ba défaut ya ndeko na ye apo ke bazalaka na ba problème mo soit ya mwasi soit nini oyo tozoyokaka. Bon, ya Jenny bazalaki mutu pena keteke azali kama baza mutu biloba lobe te wana nga nayebi na ngango te wana nayebi yango te vraiment. Voilà, message nous repose na ba comédien tout bandeko tout ba Hollanda yo surtout ba comédien diaspora o to yaki na bango na lupango oyo basekisaki mama sololaki mais lelo makambo yango ekomi obaluka na 40 jours tomoni bango te na 40 jours toyoki ata message moko te batindela mama message noko oyebisa bango. naozongaka bakestion mpo nakoma deja nini nayoka epasi bopose question moko ke balobi ke mama alie mbongo sikoyo mbongo mama alie nayebi te. Bon babi mama abotoli bakoko ne mbongo oyo apesaki bango na kotala mama biso alingaka bana jani makasi akomisi mo mpena bakamaradi bana ngo so tobimisi bango awa bebe aza te oyo mpe yo pesanga mbongo wana ya ngai bebe aza te banyonso baya mikolo sikoyo nayebi te mbongo oyo bazolobaki babotoli bana ntango bakendaki to ndenge nipesa na elekela ngai ke baboto pesa mbongo wana te kutu bamisusu bazolobaki bana wana bazwa ta mbongo bapesa koko na bango mpo ye ndasimba bango yabi te bango deya bakoli bana babesoin na bango kosala me babotola mbongo na sansi nini mpo bango mo nde bakabolaki kutu moko na bango ya mwasi mpo eza mama otanga bakombo te mwasi oyo yaka bango bakutu bapesa mwasi ajani mbongo moko yango alobinike te makambo ya mwasi awa eza te biso tobongisaki mpo na mwasi te tobongisaka mpo na mama na bana me bake babalusi susu bango moko ozomona bango moko bayaki bango moko mpe basali nini babaloli makambo. Voilà, famille dans la relation d'une femme légitime à Djani Abalaki. Pour Maramboze Belé pe na Sewana, bazomi tout na ba question trop, mais puisque balobi déjà bala na épée, déjà bakabwana na Djani, alongo l'alliance, lelo bona relation d'une naïe. Bon, pona wana ndeti mutu lokana na okondane na ngai mwasi na ete. Po azape mutu, 16 ans pe ezaki ebele. Ye pe kuna abotaki ba misato ezape awa te. Soki abalaki, soki abotaki, azaki pe mutu alembaki pe. Alembaki pe azaki na droit na ye abala abota oyo pe tokaki anda yake abala na ye abota soloka ebinaki ebele de bon ofondana na biso yeke azalaki pe mwana mutu kutu so totali toyabe baparent na pe fosani basilika 16 ans otika mwana mutu eza ebele bana combien yaki oyo aboti misato yekaka moko donc ti ayaki na matanga bazalaki lisusu te libala ezalaki te. Bon, koloba te ke bakabwana ke toboyani toboya te bakabwanaki te bana toboni tokabwani te soki ndenge azongaki bazala kosolola ti yabi ke liyembana bato bali ozaka mwasi na nga na oyo osala tunapepa mobali yango nazalaki moto yebeke jani silibi mpe kuna asa na mobali monaka yebali mais lelo 40 jours aweya je pense ok. Voilà, message na baninga tout. Maman, s'il vous plaît, les gens m'ont bateau, bateau de partout pe, bande obani ba boza desi na nini depuis matanga et bandaki et puis nati bako nande bakondaki ndeko na biso ya Djani et puis les 40 jours dans l'ensemble ya mambona nosto. Boza desi na nini? basali mama ya boti Djani babelena ndoki babike bayaki awa bazongi basali accident basali mamebele bele epesi biso pasi banani balobi wana bango moko oyebe olande batasi suka mbasa asali émission naboyena ataka kombo mayoboyele boye te wana bato ye moko akoyeba ke bayeka famille ya Djani bazongi basali kutu batini mamona bango baweli baya accident basali boy basesa bo bakangi famille ndoki to bakangi mama ndoki OK bakangi mama ndoki mama na yeki Djani azokosa pe aboya akosa pe kolela ya l'hôpital to fondale mwasa bato ya poto nzo ate mama na baonde mutu ale Djani mutu to ne pa na bato to selba wana ba comédien to ba fan ba comédien wande balobi OK oh là là mais vous a quand même choqué na oyo message à bongo ba choqué makasi vraiment ok.
Lakini ngata yana baraza zai miliye ko ngabande baleti suka. Afoma pela sondo pa yaki. Badineke kaka. Ongo sabiso na bolingo ba komende ba laksaki ya kolela Jani ya kozana matanga bazaki penza pe na bolingo te ya famille. Pardon. Na bi olingo yebi sabiso ke ngambo biso to mona ki to mona penaki ba komende bazaki na bolingo bazaki motiver kolela Jani fa organisation salami kitoko. Sana ba dire na olingo yebi sabiso ke ba komende basalaki hypocrisie po mokili mona bango to ndeni. Nga basaki hypocrisie ya makasi. OK. Bon bana de bazaki na poto to mona bona bona. Tout tout bayaki nga una koke ko sipo ke na moni ka neti ya aye. On atende ba mimele ke na poto na nde ba yeli mais na suka film ma changer na papa ya zaki na raison de la ki ko le baké aux amis. On les a message ya ndo pesa biso ba. Oui, ndema kufe bunga yaki na ndoto. 15 heures. Aye penza. Wana bimena nani yoto mama? Wana nani? 25. OK, to vous avez fait moins de minutes mais capable de sur le solongo. Parce qu'on a bien qui bino abe bope sa mutumbo ta maboko te bope pour respecter qui ngo pe. OK. Wana bandi bazaki ba comédien kaka to ba tout la famille. Eza na comédien moto bope se mboto loboko. Soit bope se bobo sonaki. Mais lelo siko na makambo tu ba comédien lelo bango mo ba komi ko loba. Nande ko mwasi oyo Jani azalaki ne na poto. Est-ce que lelo bozalaka na kanda na ye to bolimbisa na bino? La brune bolimbisa ye to bozalaka na mwa elle moko ipana ye. Madame poto. Ouais. Madame poto tala ikamete. OK. Ah. Bongo mutambo azamuna babola. Kora msile ikamna ite. Yeti mchokola ngai banda bazana yaya. Boko tu na yeke soda to sola ngana yi. Oma kila penze Mais histoire na epe botika na boyeba ki histoire ni banda na kinto bongo na katanga ko na poto na ye na Jani. OK. Mais maman, c'est non ba dire non lelo soki bande ko ba otala biso de partout. Bizan bande ko beli ba ko betsa bango mabaku ba ko ba ke bino famille Jani boza ba un grand frère ba comédien. N'habite ko tano ko bani puisque to moni biso mona mis comment est-ce que ba comédie ba sake fort. Bon. Net biso. To go ba ba bete to ba stay. Bimo to imona ki be ba banda ki na yera so na photo tia. Tout le temps ba yaki na ngana sikino donc pas ko côté présence na ki na mona net ba yena ya. Na ko ka ki na le le forme makasi. Donc surtout c'est que pour makasi le ba yembe biso yaya ndenge bazwi kora yaya baye nango tozaki vraiment lesengo na bango donc à la dernière minute bango moko nde kaka baye kobaluka biso te bango moko nde babalukela bino baye kobaluka kende babeli mama ndoki fema ateli mazama te epesa baaccident mpona na ozomona. Voilà. Est-ce que c'est vrai puis aussi makambo balobaki quand même? Bon toyebi na biso te biso toza na biso wana tshokumuka na biso bango bato ya ville kuna nde bakenda kokuta makambo na biso toyebi mwa te toyo koka makasi shoka biso makasi bon tosani bango mo bamoni siko tosani to bate tozala mbongo te. Voilà, bato pe bato mona koloba yebisa biso na yo ta 4e la libota et puis bobo to mettre combien? Naza 5e. Jani mona libota. 2e. C'est bon? Message. Voilà, par rapport à Bilamba, Jani, Oya Poto, Oya Mboka, Oya Awakini, déjà, il y a qui, la cérémonie, nous sommes qui c'est pas foutu. Bon, Bilamba n'a pas été. Bilamba n'a été. Mais ceux qui sont là, pour le bien, notre team. Bon, et ça, Bilamba, il y a, soit la team de Tozona Bisso. Et ça, la brune. Akoyate. Ba ngala tsamnoke akoyate po mutuka ne koyela nzela nini. Akoyate mutuka za nzela okota te. Mama, toza babantu. Mama mwana mingi soki mobala kufi, mama mobala de bazo courage ya kobenga mwasi kotune biloko o ndeko na bango atikaki. C'est besoin déjà temps ya kobenga ye.
bon ndeti nga tosole dana Sylvie moi si babala ye wana ba 20 ki ya basola le ma nyonso esi tokabwana bon pona ye nga te so ba semeki ni msu ba ye donc la vraie pas lui non ana esika te ngane le lokote ale lokote message peut être pour bana oh bana baza bana ya biso bana baza ya biso to boya bana te bana baza ya kutu ya jani kutu ava kutu akufa to benda ni makasi pona bana ya zema seki na bana tata kufi bazo mona bana ye o maseki na bana te bana baza ya maseki te mais le 40 jours absence ya comédie est-ce que boka na kité le ko sala tamo ba so mo mke peut-être ba ndeko ba comédie ko ko muni ke ba zaki pe madame na bino ba zaki ba hypocrite do to ba ni bon na to lo ba on da liboso ake nze to boyeki na biso ko informer bango po nzela ba oye ezate awa eza chokumuka po ba ya kufaki ba boyeki babi awa o wa janiza lubwaku babola babola vraiment siko tomonaki bato ya mbongo bongo bakoya kolia nini charama eza te baloba na nini su baliaka o wana bango baliaka mpo nga nayebi na nga yango te bana na bot yoka yango wana nga nayebi na nga yango te mpo nasala tuna luka balakisa nga yango eza te siko topesa bato bato nini yango totikali na biso toinforme na biso basali nini bongo tosala ndeni basana baza problème te toyoka mpe na poto mpe bawapanzana lelo ti toyoka mpe na poto bawapanza problème te bokutu ntango akufi aza na morgue tozalaki biso koto ya chokumuka te bakosala o mitukeko ya ndeni mwana moko kandi kaka ti malgré kindoki bakangi mama azalaka mabe na bana te méchante na bana te azalaka nde na se comporta nde na bana yango mama bakangi kindoki mpe ajana bande mokie nani wana motema mama na biso ndomona azalaki ya ndobenga mama veve mama veve donc camarade na ye vraiment wana azalaki mwana bilaka mama ye mwa yebi ndeni abotele mwana do anolinga maseki na mwana to bazalaki na papa papa ndo linga o mosusu wana mama azalaki ya jani donc banda mokie na ndenge baliaki ye te sikoka mwana nde bakomoka kosolola bien bongo vraiment abika ale longwa kende bango bakangi ndoki voilà nani mama nde alobaki mama asi alobaki mais tozala mwa clair jour toyaki awa soki ozalaki bacomédien ndenge bandao tipesa mbongo ese na bana nyonso ya jani oyo ya kim awa bango nyonso bazalaki oui bango mo bazalaki bango nyonso janeli azalaki te nde azwaki ya ye mpe moto asimbaki elaskonia mama mtasi ntango babengi ye mpo akende makambo ya ekole yaka ye pa azwi mbongo na ye Janeli azwaki deja mbongo na ye batika mama kinga voilà message ya suka message ya suka kaka napesi bino merci napesi mama ya Denise Nyankero merci lisusu ya koleka mama ndako na biso omona tovotaki pena ya likukuma te kuto balendi biso na mabanga jani kaka bovote kaka papa Tshisekedi tovota oyo yango papa na mama bokotaki likambo ya jani mpo azalaki ya makila vraiment ya maseki te napesi bino do bamerci ebele kutu mobali na ngai nkombo na ye José Chilombo azalaka ndoya président José Chilombo omonaka nde aba momadi Nyankero akobenga nga yaka tokuta ya solo ntango boyokaki mama Denise azwi matanga ya jani po biso nyonso toyebi ke esalama na mpi kozwa matanga moto azali na mokanda te na poto préfecture ya poto bandaki konéglige mais mama Denise ntango boyokaki azwi matanga wana famille epesi cotisation te esala bino ndeni ngango na eti bona ndanga bomoni ezalaki eloko ya makila mutu kaka insiste kaka bovote nzoka te ayebaki ke nakokufa bato ande bakokota makambo na nga nga na eti momoni mama biwi wana mona ya elaka ayebaki
ye musika kuna biso ayebi to ba kuye jeni nini yango boyo kanga mina biso boyo ngana mina okenda ngate na lobi bino nyonso bokende atiana nini appel vidéo atia appel vidéo amona biso nde tobongama nde tolata po ke toke voter kaka toke pe to voter toye kozonga yango toanda koloba donc ayebaki ke mama Denise Nyankero kokota makambo na ntina suka donc topese su ba merci ebele mama bato baoteki songi famiana bape balobi te basala eloko te basala te mama lokuta baokosa wana jani mwana na yo mwana voma jour tokelongaka tite nayebi kotinda souffleur nayebi o bien est-ce que ça le roi Alain Sou la qui va comédien enveloppe à maman Denise atinda kité ya wana mimi Alain Sou makambo kasi mitema mabete ezaki ya bango te ezaki ya mama Denise Nyankero mama pena mama ya bana moni ngana moi pona ngana moi balingaki elekala nzala na bango siko mama boboto alobi jamais mama Jania ya ngana moni fara yo moni pasi siko ngana moni nde yango la pona nga wala ide na baote ide na ngana moni pasi mama ngeke ya boye mama na pe wana Jani pena mwana na nga elobata nani oyo nani o asala nada oui wana mama Jani apese na mes condoléances na ya mama ozomona oui yango abaki ekende monte eyela ka pa mama ye moko ayebaki ti nde esali bango trouble esiko na mutu oyo bango eyaki bakaboli bango moko mutu atiaki bango dikidiki te te bango nde oyo nani komba mutu aona na wapoto oui choisi kasi ti choisi oyo apesaki enveloppe nde bango moko bayaki nango ya bango to bata théâtre ya choisi napesi esu bambote esika aza kuna abakisa susu ebele kutu turu abenga nde famille merci te wana tomoni yango te bino bomoni yango ezalaki ya bango oui ezalaki ya choisi matata ya na biso kuta liboso komona mpe ya matata ozonga mama nde ezokende ka bandoyi so toke pa président ndoyo ye surtout ba choisi matata ya na biso liboso ya matata ye mpe choisi matata bambote ebele susu esikoza donc bacomédien na tout le monde na poto oyo bayaki délégation tokena bango na lupango ata mutu moko tapesa contribution na nga mona ngango te nga nayebi na ngango te nga na moni yango te ezaki ya choisi yango bakaboleki nyonso amonaki yango wana o nga monaki yango bona nayebi te banani lisusu wana fondation na fondation wana lianza nde bayaki mpenza fondation bon so na bosali mama fondation na me lianza ayaki mpenza na bato bayaki na bajinani fondation moko lisusu eyaki awa ya queen oui bayaki na fondation na bango mpe bayaki na part na bango oyo biso tomona bon tomoni ete ngeti saisa eza mutu ya famille oui mutu ya famille aza mutu ya famille mais tomoni ete ata pela pamba toyeki te bon mama otelema na ye mais aotelema te ke wabanda koteka te aovanda lisumu mwa ndambo mpo aza na susi ya mwana na ye ata 2 semaines moko bwale abandi makambo na ye. Mais quand même, enveloppe à maman Denise, vous trouvez la souvenir dans moi bien. Maman Denise, souvenir à bien. Maman, wana do maman moko ya masekite ye pena do mbula na mbula vraiment. Na ye bati na olobabu, a obenga lisusu. Ye mère a des fois te. O mona kaka lisusu ya beti o bana Jani de baleki de ale boke pe mana poto. Maman yo. Voilà, c'est la mienne. Oloba bongo. Na internet boué. Oui, baolanda nga nga na évité so opesa numéro moko faut quand même retour ezala so opesa numéro na yo babenga to na évité contact ba contacter sur famille Maman Denise na opesa ndoyi ya président ko pa vraiment ka d'abord ma président benga mona ndoyi yango 088 28 28 727 voilà 088 089 089
089 28 28 727. Voilà, en tout cas, tout le monde a sur la souka. Pendant qu'il a roulé là, mais c'est payé pour quand même faire Seki ou Seki. Vraiment. Bon, message à Soukara. Bon, bah comédien. Il y a diaspora. Il y a diaspora. Oh bah yake, na ba comédien diaspora. Bon, on appelle ça no ba mbote, hein? Nzambe apambola famille Jani o Jani atiki to zwa pe to koma pe na mbongo, hein? To koma na moto longa ki mobola oyo. Ba mbote la bino pe na ebele bino nyonso basi lokwa mibali. Na pesi no ba mbote bino nyonso ba mbote na bino yango wana. Voilà, mais la famille Jani n'est pas bonne. Na bino bandeko na banane ata mutu moko ta kala na musala asala pe théâtre lola noko papa leki adali. Bon, Lasconi à côté qui on me yemo kaboyaki. Ah, yango na longwaki. Mo biso za soko vai na biso tozala mwa bilembo wana soko bwaki mo eloko fotika mwa eloko moko fose kolongwe ezala ngo eloko makila mais aboyaki yango to kota biloko wana ayeba abanda koloba ngo abi o monde na biso o eza mabe makasi tolingani na biso tata osekana me tolingani te abanda oyebisa biso bo biloko wana mpona bato oyo mpe balobaki ya Jani patambola mabe na vie tambola mabe makambo ebimaki ya ata tolelaki eboye me bacomédien bandeko mosa théâtre mpe bato ozalaki na bango baloba peki atambola mabe ya Jani abanda obanga mwasi ya motu te omoni ya Jani wana mokomosu na lai na olota ya Jani naloti mabe naloti bakamano batemi pembeni baoseko makasi donc abi na nga bi ndoto wana okosi te ebele bakoti na monde mosusu sikoyo nga lokwa baotika maana oboya na nga sesi yango olotaki bongo biso tosimba na biso kisi te so osimbi kisi obeli liboma ya Jani asoki asimba ekisi naza bongo te na nga aza bon tata songolo paka banga basali nde basali te tozala bato osimba kisi te ya Jani nayebi na nga te basi ya Jani wa banda azwaki bango banda oya na ndako banda na ndako bao basala théâtre Vivienne kuna kama Vivienne na moni ata ete na moni Vivienne te lekeli nga ta azaki mutu na part na eti po abotaki te so abotana ngaka ya kaka mutu na part na ngai oto tokabola mawa anga me na moni ete na regrete makasi bambote ya Jani boyebi ke oyebi bon naloba po eza chokumuka naloba bato ndeti bakomini wana oyebi ke basi akunda bango balinga bastar mingi balinga bango mingi bango moko oyo naloba basi bayango moko basi na bayebi balinga baso moko taka Jani azalaki boga so aseki nzali no ebimi ka yango moko siko bango moko bazopusana kaka pembeni ye mpe soso pembe asani ya bato asani ya zozo ya zeni mobali ti oyela boy ya azwi na ye oyeba siko ya sani mais mpona mao mpe bato baseki mwa trop balobi aleli Jani lokola motu ndenge azalaki kala bolima Jani andote Jani azongela ye mais tomoni ke quand même azalaka koassiste bino azalaki na bino banda na ebandeli ntina so quand même na bainternet quand même relation na ye na bino ozalaka bien eza ndenge nini tozala na biso bien tozala biso bien tozala problème te befai bien omoi ti akufi bongo moko na moko okanisa bolamu ya befai bango bayebi oyo na oloba befai wana bango bayebi bolamu na ye baoregrete wana azalaki yaya oyebi ti bando oyo baniki o akomaki boyi aosalela mwasi ati te yaya wana banda tozalaki na ye nde amoni boye abandi akoganga abandi okanga okie na ndako azwi kombo amoi bande bilamba osokola ti bando asala te ezalaki ndenge na ye ti mpo na biso moko ando osala nga ndo olinga nde esali te sikoyo lokola bango bato akini bamemaki kombo ekende kuna ke papa mama bango mo nde baoyeba ntina lobi bo ayebi yango aya koyeba papa mama eutaki ana kini babwakeli moninga mwasa poto mpe bandi kosalela yango papa mama eutaki nde mais eza na oteke oboyi to te yaya pena azalaki bongo namoni otangi kombo ya Vivienne awa ozorepete kwani Vivienne amonani te omoni azalaki ebe na famille pardon naloki bien te olobi nde ozorepete po amonani te peut-être po abotaka te
C'est que le rose aurait été, à mon avis, aimé la famille. Bon, Azaki bien. Azaki bien, Azaki bien. Avec Binois. Azaki bien. Azaki bien vraiment. Moi, je suis dans le bâté, dans Azaki calme. Azaki bien. Tu vends dans les pénanda pour moi, hein? 2 semaines, 3 semaines. Tu vends dans Azaki bien. On a belé quelqu'un d'eni na mona na kité. En tout cas, on n'a pas le cas vivre na mona été. Mais na ko tulande kan émission mo wale le makasa le senga pi. Azaki vraiment bien. Azaki na moi c'est bon respect. Non, on n'a pas citoyen Johnny, c'est une balou qui est le dernier là. Attends, la moi c'est mon bon, on est ensemble na ye. Mais c'est la famille de. Te, ngala répondre à la question. Bon, bon, manga pas batinde na ba. Voilà. Bon. Le bas. Ouais, avec ma bon, on a vu c'est ndé poser la question à Viviane. Ndé na lobeli bango. Azaki déjà balade. Vous votez Viviane. Te, ngala lobi vous ne poser la question que Viviane, ouais. Mais Azaki déjà balade. OK, au lobby le mot à papa maman. Il y a Johnny vraiment. Loba quand ndé basi que na so moi ya koma kizenga koma bote. Il y a Johnny ngazana linga bana. Wapi kutuye Deborah. Bazaki mukie boy. Muninga na beti ye gogo. Maintenant na yebiso ya Johnny bime na ndaku. Aozela ka mama mwana na kota na ndaku pake beta ka mwana wana. Ah bima mbango gogo. Mwana ya simi mutu biso to banjo sek ya Johnny. Ake beta mwana nga na ndeni. Izala me bana na bana. Azongse gogo wana. Sikoyo mama na biso apoto mwasi na biso ya kitoko miel atangaka. Ya mona ke azui boy. Azui papa mama. Ah mais nzoka tazaki na bolingo ya bana. Ya jana na tuka na bana zaki na bolingo makasi. Ozomona. Kutu na ye to na ovane ato benda na ka makasi. Pona na olaxe asoko ba sana so na boya funda papa ba mezaka guerre. Ya jana potonga ya wa guerre na bisibino. Ya la so pe même asalanga mabeti. Ah tindel nga message ba mulai ngala bi na leli nga bi na nga pardon to kabante pona bana. Ndela ndola c'est chance pe be preuve zaki ndela bisinga boko benga ka appel vidéo. Na bien ka appel vidéo tanga benga appel vidéo na ndola sema mwana ndo sala. Tanga la sina tinda ko limisanga. Soki te miaje na ko tobe na kanda na pona bana. Ya linga maseki na bana te. Ndi aje na ko ba ko senga ya na ngana ko ba ke pardon limisanga nde mwana lobaki alobele pe ndemu susu limisanga bite. Bana lokwa biso tozana bon awa biso mo toyeba ni to kolisa bana yo za musika yo poza mo bandi ando pesa pe mwana konse po ando yo kana soni te ando loba na epe basala ka bo basa ando loba na epe o mona mais yesu ko mona ke ndeti kazo azui ke ndeti papa mama ala iteke mwana kushi te ozo mona eza ndenge ndenge azalela ki. Voilà, merci beaucoup. Merci maman Denise Arobe. Ah oui, Arobe a ka numéro na ndoya mobile na José Chilombo. Ma sécurité. José Chilombo. Voilà, maman Denise Arobe, merci en ça et salamate. Famille bango nyonso donc reconnaissance na papa Fati. Ya makasi, wana papa, wana mama. C'est ma petite fille papa Fati 3e mandat bino bofuti. Akuta sakana. Te kutu toza bana so ba ko ndi so ba cheta ba bebe ba ko kende mbangu. Bo kende. Ekoza soma ejena zate mengane muna kolanda mbangu. Mutu nyoso ana doit ko voter. Pe mutu mususu te. Voilà. Voilà. Chancel, bonjour. Bonjour. Vous m'attendez, Nina. Parce que la ministre la ministre le monde entier. Vous avez awa et papa na dit. Et pas pourquoi et place papa na bota ma place pour là. Le ministre il va yo uzanani. Uzanani. Yawe. Naza mwana. Ula mwana nani? C'est présenté. Mwana Janify. Ah, mwana Janify. Quantième la famille? 5e. 5e. Les deux 40 jours papa na bino. Oui, awa pour makambo eleke belé na internet. Pour na bino, c'est le wa papa. Tout mito yeba. Dans selfie. Jour va pesa bino ba mbongo. Ou choisir ma tête à Sikaki et pas ba comédien tu vas dans le pango yo ko travail. Ouais. Vous avez $500. Est-ce que la simulation au pied, tu vas caméraman au pied? Pourquoi vous devez le nom? T. Le va bien. T. Le va pourquoi vous devez le nom? Pourquoi vous devez le nom? Voilà, pourquoi vous devez le nom? Mais est-ce que depuis vous vendez la coque pour le bino? Déjà, vous m'avez la coque pour le bino, ma femme m'a bé.
ndoki na ndeni te kuba misala na mama be te asambela makasi comportement ya koko envers bino ezalaka ndenge ezala bien ovanaka nde bien sans problème bon souvenir nini oza nango ya papa nao ebele kaka oloba te neti nde tondo osola na ye azalaki gentil mpenza eza bajara papa onga nalingaka ye azalaki soki tosali mabe donk alinga asolisa biso ekende ndenge moko ya bien eke pe na ndenge moko ya mabe te donc azalaki papa moko malamu boni bandeko na oyo baza na poto kuna oyo babotami epai ya lapine bosolaka tosola chaque jour bongo mama lapine mama lapine wana tososi ndeni Chancelvi, kutala liwa papa, pour papa na star, papa na star, les longs malgré qui mais tina santa, batman no beta li solo na indi ba beta ba kusi bakina. Oyo ka liwa ya papa ndenga faki atanki mwana na 5e na ye, ça la chose non nini. Donc on va dire papa profite. Ça qui passe makasi. Donc ngati sikoyo nayebi te so na ndima so nasala ndeni nayebaka te mpo namonaki ye te na kati ya serke donc nandimaka nanga te ti mpe tokosika 40 jours boye naomona okaka don elo mo boye lokola théâtre te kaka po namonaki ye na kati ya serke te namona o nyonso eleka lokola théâtre mais bazotala bino na poto bazotala bino balobi bozosouffrir bakotela bino bambongo po bazo bambongo nyonso lance message na bacamarade ya papa lance message na bato bazolanda yo oyo nyonso bazoloba mpona poko soki eza ya solo soki eza ya lokuta lance message wana baoloba eza bato basepelaka koloba na bareseau na bango mpo bamaitisa banini na bango babengao nini bavi na bango nde ezala eza bilobaloba donc biso toza bien nde bomonika bina bien nde tomoni yo oza bien bien ke papa tika bino mwa 16 ans 15 ans na poto mais lela sasa papa bozovivre ndenge nini bien bozovivre na bino bien kama mabe eza te kama nyonso balobi na koko eza lokuta bino nyonso botikali bien oza bien est-ce que kontate kosala mosala papa sala yo kozala actrice wa baloba yango te mosala oyo osala donc mokili emonaka mbama olobi nini mokili ekomonaka mbama baloba te ata olobi otuna mwana moko so odue epa na ngai nayebi so na osala yango te mais mokili emonaka mbama nde soki bino aloba ngo na miniti oyo basongisongi baza ebele. Merci Chantel. J'espère que nous sommes bien pour la coupe. Voilà, c'est Chancelvi. La vie message nous a donné ma confrère soit ma concert ou ya papa na Jennifer ou Baptiste qui na matanga du début jusqu'à la fin. Na ba diaspora de baiki message na o attaquer moi na bango. Merci. Nyonso nango senga bango ba merci kaka ebeli ba merci surtout merci na maman Denise hein? Merci ouais merci penza akundi papa biso na honneur akundi papa na biso na honneur oyo tondimaki te kokosala mirage lelo tolobi donc merci beaucoup na maman Denise. Merci. Voilà, Daniel, bonjour. Bonjour. Dites-nous, tu es quantième enfant chez Papa Gianni? Je suis son dernier enfant ici à Kinshasa. Son dernier enfant ici à Kinshasa. Voilà, dites-nous un peu, les $500 qu'on vous avez réunis, est-ce que Mémé vous a confisqué ça? Non, même pas. Il ne nous a pas confisqué ça. Mémé ne vous a pas confisqué l'argent. Et puis tout ce qui s'est dit,
autour de Mémé, que Mémé c'est une sorcière, Mémé a fait ceci, a fait cela. Quel message pouvez-vous lancer aux diaspora et aux amis des papas qui vous suivent en ce moment? Premièrement, d'abord, toutes ces accusations sont fausses parce que Mémé, elle est toujours bien avec nous de toutes les manières. L'argent, elle n'a jamais pris, elle n'a jamais voulu nous arracher l'argent et tout. Elle était toujours meilleure avec nous. Elle est parfaite dans ses cas. Ok. Voilà. Comment avez-vous appris que la mort de votre papa? Vous l'avez appris comment? Moi, je l'ai appris, je revenais de l'école. Quand je suis arrivé, ma mère n'arrivait même pas à me dire. Je suis arrivé à la maison. J'ai mangé et puis elle me dit, mais toi, je vais te parler. Je me suis dit, là, c'est Mémé qui t'a informé? Non, c'est maman. Ok. Maman qui? Maman Sylvie. Ok. Ah, toi, tu es le fils de maman Sylvie. Ok. Je venais de l'école, je me suis mis ma dimanche, je mangeais. Après avoir mangé, j'ai vu ses épaules où je me suis demandé c'est que rien ça va pas au niveau de maman. Elle ne voulait pas aussi me dire, elle n'avait pas la force de me dire ça. Et puis elle m'a dit non, tu es un homme. On a commencé à prier, on a prié et puis avoir prié. Elle m'a dit il y a une nouvelle très forte qui vient de se donner ce qu'on demande et qui restera attrapée dans notre cœur. Je me suis dit quelle nouvelle? Elle m'a dit une nouvelle très forte. Je dis vas-y dis-moi. Et elle me dit papa est parti. J'ai dit papa est parti. Comment se fait-il est parti? Elle me dit papa nous a laissé, sois fort. Et ça m'a vraiment touché le cœur d'une manière inévitable, très fort. Une nouvelle qui m'a déchiré le cœur soudainement. Parce que j'ai fait, je peux dire, 16 ans sans voir mon père, sans le toucher. Il est parti, il m'a laissé trop petit et j'ai jamais eu la chance de le voir comme ça quand je le vois ici tous. Ça a été vraiment une nouvelle très forte parce que je me suis dit, mais comment c'est petit papa me laisser? Il m'a laissé d'abord petit et puis il est parti là-bas, il est encore parti pour du bon. Et j'ai vraiment été très touché d'une manière inexplicable. C'est un peu ça. Voilà, papa est parti très tôt. Tu nous as dit que tu n'as pas vu papa. Donc tu ne connais pas papa de vue comme ça. Enfin, je connais de vue par les appels vidéo, par les appels et tout. À part ça, en live comme ça. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire le même travail que papa? Enfin, ça dépend de chaque personne. Chaque personne a son don. Moi, personnellement, et avec papa aussi, quand on parlait, moi, mon don c'est jouer au basket, je suis basketteur. Parce que papa, Dieu l'a donné le don de la comédie, et moi, il m'a donné peut-être le don d'être basketteur. Mais ce fait naturel, vraiment certains dons de faire rire les gens, mettre les gens à l'aise. Sur ces faits-là, toute la famille a ces dons-là, de mettre la comédie, enfin mettre les gens à l'aise, mettre les gens à l'aise en souriant et tout. Et donc, comédie est un don familial en plus. Voilà, aujourd'hui c'est le 40e jour depuis la disparition de papa, mais nous avons vu que ses amis ne sont pas là. Quel message lancerez-vous à ses amis de diaspora, ces amis qui étaient venus ce jour-là vous remettre les $500? Nous tenons d'abord à les remercier parce que malgré tout, ils ont été là pour nous. Ils sont venus avec le corps de papa et ils ont montré leur amour à un niveau dont on peut remercier quand même. Et sur le fait de ne pas venir ici, premièrement d'abord on les remercie parce qu'ils ont montré leur première hâte en venant ici d'abord de quitter leur pays pour venir ici nous rejoindre. Sur cette feuille là nous les remercions. Parce que malgré qu'ils ne sont pas venus par un jour, ce n'est pas un problème. L'amour qu'ils ont demandé en venant encore ici, c'est un problème pas pour nous. Donc nous les remercions sur ce cas. Voilà. Vous savez que maman Denise, c'est maman Denise qui a pris la charge de la mort de votre papa depuis l'Europe jusqu'ici. Oui, je sais. Voilà. Il y a ces services qui vous suivent en ce moment. Quel message lancerez-vous à maman Denise? Premièrement, d'abord, je voudrais tellement la remercier pour son amour infini envers nous, ses enfants, et envers notre papa. Elle a été une femme vraiment merveilleuse. Je ne sais pas comment la remercier, que Dieu la voit. Pour ce soir-là, qu'elle a pu poser sur nous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être aidé par une première dame. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir partagé son amour envers tout ce qu'elle a pu faire pour elle. Elle a fait tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Elle a ramené le corps ici à Kinshasa. Elle a été avec nous, bon, même si elle n'était pas présente, mais quand même ses actions ont pu marquer notre cœur. Donc j'aimais tellement la remercier de tout mon cœur et que Dieu la remercie aussi, que Dieu la bénisse abondamment. Alors, quelle est votre relation avec Maman Laprine? Enfin, avec Maman Laprine, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, j'ai pas un problème avec elle.
je la connais pas et puis moi j'ai pas un problème avec elle, mais c'est seulement Dieu qui va juger. J'ai pas un problème avec elle. Elle a été la femme du papa et moi avec elle on n'a pas une liaison. Moi je suis là juste avec mes petits frères qui sont là-bas et tout. Voilà, s'il faut dire un mot pour votre mémé qui est salué aujourd'hui, il y a des choses qui se racontent à son nom. Regarde cette caméra et dit quelque chose au nom de votre mémé. J'aimerais dire une chose. En ce monde ici, trop parler ramène rien. Ma grand-mère, c'est une femme merveilleuse, sous le vue de tout le monde. Et j'aimerais pas que vous puissiez dire de trucs blessants envers elle. Parce qu'elle a vraiment encaissé de toute chose qui s'est dit. Elle a encaissé, elle a voulu rien dire de ses insultes, de ses mépris et tout. Et c'est une femme merveilleuse. Dorothée, comment je l'appelle souvent Dorothée parce que je suis je peux dire comment, je suis le neveu de son mari. Ok. Moi je l'appelle souvent Dorothée parce que c'est une femme merveilleuse. Ma grand-mère, depuis tout petit, elle n'a jamais cessé de nous bénir, nous les enfants de foyer. Elle a été toujours là devant nous, avec nous bénir, nous faire rire, nous mettre à l'aise. Et j'aimerais bien que vous cessiez de dire de mauvais trucs envers elle. Parce que c'est une femme qui a vraiment été une femme merveilleuse pour nous, quand je le dis toujours, une femme merveilleuse. Donc j'aimerais que vous puissiez arrêter, s'il vous plaît, de tout notre cœur, de tout notre cœur aussi, cesser de dire de mauvaises choses envers elle. Voilà, merci. D'accord. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kumbamba na yo Yesu. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo Yesu bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Naye na bapasi na nga libosa bozambe na yo naye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yesu salela nga yesu salela nga yesu salela nga yesu undela nga yesu longesa
bibia bisenga senga nzamba lole nalebi bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bibia bisenga senga nzamba lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Wopekisanga te oyebite makambo nsamba salelanga Unabina buye Sambe na sobinela Azanzamba busolo Oyo nasako yembela Yende zamba libela Sambe na so yembela Azanzamba busolo Oyo nasako teya Yende zamba libela Lelelelelele Nalingi mobaloyo Mobaloyo Nalingi mobaloyo Yesu Azanzambe Ayoki bosenga na nga Nzambaka basa ye Ayoki sije na nga ye Nzamba londa ye Nazalaka lokate Apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo na komi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu Apambolinga Yesu apambolinga Apambolinga Chilobo Yesu Apambolinga Yesu lokotinga pesitina Balokotinga Azanzambe Yesu Balokotinga Nalingo beta mololo bisika ezali yo Beta mololo Wabi ba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Obina kawa pied Mona pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Lingana Loba kelekele Chino Sala ngombe Syndicat Que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Hallelujah